tour du monde edino image yanga motema na pesa Anise Ndombasio les parisiens yanga motema na pesa tour du monde edino image yanga motema na pesa nanani Anise edino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo edino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo edino image panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panja sango ya Congo edino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino image papa edino image ye aswaka tina source ata fin fond. Bonsoir chers amis internautes, c'est Magui la bonsoir. Nous bolanda biso partout na ebsebno ki nazaka na pona concept sabino musala vraiment ezongi ezala ki ba contre temps et vie privée. Voilà, Dieu merci, tout va bien. Du coup nazaka on a pona concept sabino pona baba tunabino botinda kena lokela bino sebno na kolokela bino bango musicien ko farate musicien toujours musicien na joli bino Deo Brando. Deo Brando baki mangela bana sort fona le kana micro na yo talaka kala mingete bientôt février janvier album Ezobima. Du coup à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Magila bonsoir. Bonsoir Panza Sangwa Congo et Dino Image. Bonsoir le vieux Nangaï Jean-Baptiste Bantimba maître. Voilà, à qui je dis bonsoir aussi à toi, à Passant Yali Micheli 00240 beaucoup Panza Sangwa Congo beaucoup comprendre de yo mutabatu balubizanga bon mekasizana na batu de yo comment tu vas? Ouais, ça va tranquille. La santé ça va, Makambutu ça va quoi. Voilà, vraiment merci beaucoup à toi. Quand je dis souvent que mon sponsor très très fort, Babi Yawili Micheli 00243 Kodamboka. De yo parle un peu de toi, de yo. Depuis Olongwa quartier latin, depuis 2004, 12 ans passés. De yo, un homme marié, de yo, célibataire, de yo, père des enfants, de yo. Bandatika musique, il travaille toujours. To attirer ma musique pour lui artiste à Koufarate. Alors, tu peux t'exprimer. Merci la Balachou. Deoza le rôle à être humain surtout les motuto azalaka il faut azala na moi musala azape na moi engagement ya vie privée quelque part. Donc Deo arrête la musique était Deo ça toujours musique preuve en que nanuki un peu partout. Jusqu'à ce que nous kangayo donc nani toujours tourner dans les longues émissions pour na koibisa fanatique mais surtout à Deo Brondo balinga Deo Brondo pendant ce temps il y a absence yo les années qui dû à se préparer mutunenga zalaka venir et puis bon musique il n'a toujours dans la musique et puis kalaming était besoin c'est là ça va se savoir. OK, ça va se savoir. Deo homme marié, célibataire, père des enfants. Deo père des enfants. Papa na Rigo, papa na Deomi, nazo pesa bana na Ngambote, papa na Tayana, papa na Kelian, papa na Deo Junior, wana Yasuka Ndoi na ngai. Deo azana no marete, Deo aza célibataire, mais Nzambe soka sungi bientôt. Et libala ezo salama, donc Nzambe kaka yamaka mo Nzambe quoi. Et puis nazo saluer place azali madame Mimi Love. Merci beaucoup à qui j'ai dit bonsoir derrière la caméra et dit une image pendant son Congo. Deo, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps silence Yamakasi 12 ans passés. 12 ans maman oh azana zemi aboti mwana mwana koksi 12 ans. Ce que mwana mobile un grand garçon. Ce que mwana moi si déjà jeune fille Deo pendant tous ces temps 12 ans passés depuis 2004 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Deo, qu'est-ce que tu nous prépares? Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant ces 12 ans, au moment na poto, il faut la nata mususu le kolondenge ou écouter la mboka pose la table se poser
il faut moi musala et moi musala te mais faut musala mukanda na mboko yo sa mukanda na ndimite ke bureau na ko le bo beti porte ba fongole lio donc ba réseau c'est belé et puis moi na nazalaki na ya mobali na tinda awa kola ki il fallait ko construire nanu avenir ya moi na wana ya mobali lelo na za fier na za jakoko donc moi na bala donc zone na kamna et tout donc normal. Donc, et puis, dans ce poursuivre pas ma musique, tant qu'un homme, quoi. Il faut se débattre. Il faut au bout d'un mois, on va aller la rater. Dans ce bout d'un voilà, merci beaucoup à vous. Balobi, je dis que c'est bon, maman, na Suleiman et Aïcha na Katalio, Nazaka na Bamouti na Lifobo, Ndeka na Lobaki, voilà, Deyo, 12 ans, au mis album ti. Voilà, et Kina. Tout Ekinda, Isaac, 12 ans. 12 ans, tout Salara, et là au monde de la formation. Nakati Molbati Deo. Balobi, Watana, Bibo continue toujours à consommer retirada. Alors, papa, dans la maison mère. Pas vu le sourire, le roi de la forêt, je te salue. Un an après, le lot, moi, na botani, deuxième mois, na Eritiana, après retirada. C'est pour 12 ans. So parole non balini. Non, maintenant le baquet. Voilà le kena nango de yemba no susute de tika na musique donc ezaki comment je peux dire que baba musique ça na makide faut pas forcer la nature de bande ko forcer nature après avoir ko na poto okini tika lina yo okano su musique. So na ko musique te na ko luka ibinote. So na lukio parce que pour na panza sango pour bana ko ba na besoin sango. Donc la tika musique était pendant ces 12 ans au Baona quand tika na biso na ba Ramazani Fofo les collégiens CNN to salaka et le moko album moko et bon il marcha kate suite à promotion et simba kate producteur Prince de John Prince de l'amour je salue azaki moko asalaka zo maka mususu a promotion banda na ko kate puis bon si nandenge ya osala que l'album est bima promotion zaki moi et puis mutona muta Salimon Zela na ngai album on na osala na bandia on a 2006 na bandia album ça va faire 10 ans na sala ngonga moko au bout de 7 ans ndena yeki kozo a Ricky Service na Viatis photo oyo bazo soutenir nga o lelo na bache ba moyen na bango babino batala ezali photo produire deo donc yango nga na travailler na bango na manager na nga Deborah Fou la star aza en Angleterre donc bango ba changa maboko pona na silisa evre na commune ngona suka po. Voilà, merci beaucoup à l'artiste Deo Brado. Deo Brado, en fait, le bic ça fait presque 10 ans qu'on prépare un album nayo. Si j'ai bien compris par rapport au Tikolobaki, ça veut dire que ça t'a manqué des producteurs. Producteurs au hasard makasi à quoi soutenir, à quoi aider pour s'en sortir album et bima. Oui, normalement, producteur à Zalaïté pour actuellement, c'est totalement bien. Mamarambo ne concert et débat, ma musique est comme ma poto awa. Pour oser vraiment producteur, na musicien, artiste, monsieur, ou fond dans la poto, ou baïbi bat musu tamusu beaucoup de ramon na métro na batongo na banzela musala et aux alamoi pas si pour baïbi penage non yo que na musala le la bango muto monta wa go mise tamusu soit 100 € na 200 € na po aya ko ciao mo po maison na batu musu na libanda neti va vira ngai tous pepele ndetolo na mama Emilie Nzemba ba soutenir ka Lopez Sambi Bob Njoli batubaza ebele bazo soutenir ngai Robert Sousa batubaza vraiment ebele na Afrique du Sud, Angola, Namibie, Brésil batubaza vraiment batubaza ba soutenir. Voilà, batubaza bazo soutenir ebele ba producteur otoyebi ba David Morceau. Pourquoi ba produit Kyoto? Parce que zala qui na relation wala monter envers bango parce que bango ba trouver que na yo ebino ko yembaté. Pourquoi ba producteur basé belé? En fait, réponse nanga et vous allez na ndenge kuto choquer mutute au moni ba producteur ya lelo ba koma la ndata mususu mopepe. C'est quoi mopepe? Donc mopepe ba la ndata mopepe. Ni ko bani.
mais na yebite soki elingo lo bane mo pépé ce mo pépé zali ça ne va mo pépé donc place moto ezali place oyo kosimba donc bazona na bango tango mosusu mo pépé eza na minute oyo nena osala album nanga eza na mingi bazo croire na mingi bao croire te naza parfait te mpo mutu nyonso to na mokili alinganga wana pena bo seke nzambe asala ye mokili ne na berere mais longo azaka nzambe asala ye mokili ndenge asalaki biso tu ndenge oza mpe wana oza mpe na bato balingaka yo na bato kutu balingaka te sans kutu yo yeba donc eza ndenge moko mpe na biso to mosusu ndenge naza boye naza artiste na minute ota mosusu motu mosusu atali beye motu aoleka akochange akoza mpe nepaleki nalinga bamusicien te ozo comprendre donc pour te dire que eza na motu mosusu soki alobi amise aotala na mise na ye eza na bato mosusu na minute oyo même mes proches le mien bato bazokroire te aosala disque mais na ntango nga naza déjà debout mopepe okoya na gauche na droite devant moi derrière moi et nous en avons sans effet parce que naza déjà debout naza déterminé boro fo bima soki bimi ata kutu nayoki yango kaka na vie na ngai mesela be Shimba Gilbert nayoki yango na vie tous nayoki yango na vie na ngai Jibe Bantimba nayoki yango na mère na ngai Brigitte Anani nayoki yango na Linda Ibara nayoki yango pena na Jolie Wawina nayebi ke na kozala pepele mais nayebi ke boro soki bimi danso eza na kati ya libandi ya Tchakou nzambe na bomoi nayebi te quoi nasi na telemi quoi naza debout quoi. Voilà, merci beaucoup. D'ailleurs, le big hasard, debout. Malgré que ça va le bon, vous allez poser l'année prochaine, en 2017, Azana, derrière Bino Kaponako, c'est puis Sabino. D'ailleurs, tout le monde qui na place au banda. Bah, côté nous sur le tamboula, vous en avez 3 places au banda. D'ailleurs, pourquoi le mois qui n'a premier orchestre au banda qui, au côté na deuxième, au côté na troisième, qu'est-ce qui s'est passé? Manachou, question na répondre mbala mingi kolongwa nga na petit choc ezaka kolongwa par orgueil ya kokende komeka ntango mosusu loboko ya l'autre là ya ndako moko boye on comprendre donc nga na katange nalinga na kende meka na loboko ntango mosusu ya babalobo nake na meki balobo balambaka mbisi kitoko donc il faut na meka fumbwa nake nazali ko nali fumbwa fumbwa kitoko il faut na kende quartier la tena kuna balambaka pondu bien nake pe nali pondu donc nasali moi mélange à culture wana et ça linga pe bien bien nazapenda ndio brondo bonne. Et qu'est-ce que tu as trouvé comme la différence na 3 orchestres au leka? En tout cas na 3 orchestres na leka différence makasi ezaka que non partout na leka ba boulot ya laki misala vraiment donc les patrons qui poussaient à travailler sur le travail. Distance à Makassi, oui. Travail à Makassi. Les avantages, désavantages. Avantages. En tout cas, avantage pour le lieu comment tu as voyage. Avantage, non là, kozalana nous continuer dans espace ya osala na no cœur et puis continuer dans espace ya osala ba vocal na continuer nzembo na album batu ba yokayo on les a avantage comment taper ba avion na longa Lubumbashi Kinshasa en avion. Depuis na goma kini chiki na neno bana ma musique première fois na avion grand-père a matin avion Nairobi to Kinshasa poto. Donc les appels avantage na sous zaiko nzembo ba vocal avion les avantage na ba relation na zwaki na t-shirt pareil que en t-shirt quartier la TP na tiba vocal na nzembo na ba relation na zwa. Donc, il y a un avantage dans l'avantage car il y a 3 groupes nasali. Désavantages. Bon, au moment je t'écoute pas la parole. Désavantages, pas conflit, bien sûr, comme un bassinaï. Ngaïdeo, Bruno. Moi, na mobile ya mwasi moko. Nga za mobile ya mwasi moko. Nazitika la ozala mwasi ya mutute na mobali ya mwasi moko nayebi pe makambo ozolo balanga ete so yo utiwa te nayebi yango te balashu voilà mon dati oyebi te vraiment batmos bayebi ke
des avantages à pas kofi bana basi bazara basi na ye bana mibali pi bazara basi na ye voilà bana monde tinga na ça toujours musana nga et d'une image comprendre nga ba no sapanda sanga Congo ya Willy Musheni 00243 ya Willy Musheni merci de loko na zo ki faut la kaka babite tenda tete ma bako bank faut la kaka de des avantages aucune question wana nous nous araba sa kofi hein nous na ngo pa on sa ra musala ngaite ba c'est des murmures c'est des lésions dit on sa comme ça ngai de qui mana poto balanda ba série c'est mon film na vidéo to na YouTube oui poto une fois oui poto deuxième fois troisième fois kimi oui te fona yebela pour les invités. Tout ça sur la marambouya, ça va se savoir tout sur la marambouya. Là, on parle des passés, présent, futur, c'est Dieu qui les connaît. Ah, d'accord. Moi, qui m'a apporté, qui m'a apporté 3 fois, on a apporté 5 fois. Ce total est bien, ce que compté dans les États-Unis, et on compte 8 fois, 9 fois. On a tiré là, ok, matin. Et qu'est-ce qui s'est passé au jour d'aujourd'hui? Tu te retrouves en Europe. Parce que parce que là on sait toujours Moussaranga. On sait toujours Moussaranga parce que les gens qui remarquent que Magui, nous sommes invité, nous avons posé une question. Voilà, donc on sait toujours Moussaranga. Qu'est-ce qui s'est passé au jour d'aujourd'hui? Tu te retrouves en Europe et que tu as arrêté la musique. Ah, mais arrêté la musique 12 ans passés. Arrêter la musique, arrêter la musique, c'est impossible. C'est impossible. Na botama musicien, na banana, na chorale, na l'église catholique, pour un chrétien catholique baptisé pour la. Je te salue mon papi, mon cardinal. Catholique vraiment. Papa mon cardinal na biso, il y a eu que on a les basango, on a les nabino. Pour tika la na poto na tika la raison personnelle. Oui, ça là que natikala pour le lopé na ba venir nanga na ba pe ko songer ko boko la ba nanga pe quoi donc yam ko tikala na poto ezaka kuna ono kimagite te na kimagite pour ça na kima amena za liberté te meti le ba la ndanga mbankati lelo on va o kima ba landa ba mbangute ba bi par exemple on est dans un cimetière d'artistes mieux africains na habité ceux qui placent en Europe sont réponse ligne. Mais nous sommes bas soleil, botikala. Ba de prendre botikala bas soleil wanga botikala. Ba nina batikala le bas s'en sortir eta ba fali. Ba ferré. Mais fali bravo, Bicap bravo et Ferregola bravo. Pour la unité. Ba ça la musique était pas défier de, ba ça la musique pour na honneur à Congo. Tant que banda voyager na ba groupe mieux surtout na voyager na bango. Balo barate yo bezi ana ozaiko okofele mide baba musicien from Congo donc bazu tchana no mboka na bino liboso pour na bango ba osala musique ya Congo pour na fierté ya Congo na sa fier pour na bango na ko fante na plateau na bandelo ba fali ayebite fe na yebite wana clinique mutema mabe ya kinni babi yondo zaki kisimukio kisimbeni musique na kisa musicien kisibena je suis désolé hein. Ah, on a bien un simba qui s'était, qui s'est là, celui qui est le Kelinga, n'a bien un sango. Pour un petit frère, il y a sango propre, même père, même mère. Je salue en passant grand frère Nanga, c'est l'abbé Shimba Gilbert, professeur ordinaire na Kinshasa. Là, il petit na yo. Bazolo bakisi, mais vieux yebi ma bobel na benga même à la niveau qui ça. Donc, n'a qui cité. C'est qui c'est un musulman c'est la parole balobi de bimbo c'est souci ko o faire comprendre bana monde te bana nyosa panda sa ngo ki na musique qui c'est zati ngana lobi na ngai te do yondo pena to wuta na wana pena uti na Afrique ko fait même na poto tikali donc qui cité rien ezaka makambo nzambe na bana donc yanzmenga ngana no bana ve na jibe surtout sur la petite ngana ngene yanzambe de la kemoko tata ko na zulu. Donc, je vais dans la JB les saints, de sur la bongo.
so atuni kaka bapeti nanga ndenge nini aya nzambidila ya kwatata ya kembo kwatata kuna zulu atako tumi milove mère soka tuni est-ce que bengaki ma Brigitte nani o mère ya nzambidila kembo kwatata kuna zulu donc biso bana nzambe donc catholique vraiment biso naibite kwa biso ya nzambe biso pena bana nzambe. Voilà, merci beaucoup bana nzambe retira de tout kobiba to moni balobi retira yonde tembe voilà il mutuna tembe a uti ake pasango pa pasteur abonde la seke musala nyonso ezala musala ya mabe ya malamu foko tika maboko nzambe voilà de relation là on va clôturer ton passé hein. Ouais. On va clôturer ton passé, on va passer pour les présents tout de suite de relation botika la nango na ba mission so banda ko yemba ensemble na ba chef na omisa to place au longwa. En tout cas pour commencer na grand-père Benz Boziana nous a en très bonne relation. Président Anga Josar Nyokalongo en très bonne relation. Venanga Pada marché central, venanga Banyatakans, toujours la attaquant suivi en très bonne relation. Donc si on a na bango misa to ana biente mais batu na bango ba frère na bango ba petit frère na bango ou bazala na poto atama soto pesa na ta même pas bonjour. Donc on a un respect mingi pour na bango parce que la sali oyo ngai deo na zali lo ana fandia donc faut qu'on respecte la batu et puis on chaka mutu na niveau oyo ya sali ke kozala pour moi na comment que va respecter tout ça bien. En parlant ya artiste et musicien biso tune tokutanaka surtout kutanata na matanga tana place mobo bat misuba beta ko beta pe moto matie pesi ba master mbote au sali moi kapela na yo ya ndeli na leki bobene na bino donc toza biso tout ya nzambe. Voilà, merci beaucoup vraiment on a tout clôturé pena pour na passer à Deo les news des stars les news des stars auront ma bien là les news des stars sala comme ça na ozo sala vraiment ce qui était mon boulot.
album na yo ils ont combien de titres single ni les obima kobima quand mois prochain ou avant l'année prochaine? Album Nangai ezali maxi single ils ont 6 titres. Donc là na c'est déjà 3 titres et puis générique nazo banda tournage il y a ba prise ya ngai moko dimanche oyo nazo banda déjà tournage. Bon décembre awa avant to koma ba fête awa générique et bima to bima libanda chaku et puis boyo kama kambo na sali. Dio, tu peux nous définir les bandes Tchakou? On va titre bozo fait sa mission de éviter dans le monde entier, si vous comprendre, babi juvénal qui bala mubala l'équipe tabanagu, si nali fobo. Titre wana, hein? Ils ont monté et puis ça m'a bé. Ah, mais est-ce que nous on a vu mubala l'équipe tabanagu? Tchakou zara li bandi. Yo le bien mubala l'équipe tabanagu. Nga bi li bande Tchakou. Si vous pouvez nga la tenue te pour mubala l'équipe tabanagu. Il faut que tu est-ce que tu as quoi à la bande? Oui, tu as quoi à la bande? Définir bisson. Même pigeon pas à la bande. Au moni, Basimingi, Baboya ni man na bango pour mobile abimi les bandi. Ni solo na obeta, eza ni solo ya masa moko boye. Alina momini trop abana sala ba chignon. Linga mwasi na banda okanga kange basuki bazokola baokola bazara skona bachako na kisasa bachako so lobi kende il pas le bino kende bazara skona chako sko chako wana mwasi wana lokola abanda okanga mobali suki ko spene ko défriser mobali suki ko sala ba dessin plutôt aligné ko sala mobali ayaba ite mobali nenga zokola suki pe e banda okende âge ezopusana ti bichacha wana besoin ocha après aller s'occuper mobali suki yo kende li bande bimi mais so akenda ko so na chaku ayo remarquer pe que non li bande chaku place mais so banda o pene ba suki za suti chaku wa yesko ebisi masala toma bi atoma na mondre pelagie koto ya komi suki za to ko li bande abi est-ce que chaku ala na li bande to banda ko lemba la monga bi on bini ni pela abi yo comme camarade na Thomas wa bio chako est-ce que chako ala na libande la bino chako ko zapena libande to bali pe oseka to seki Thomas wa betelinga li solo ngo ta na bandi album abi ya yebi li solo mo to pe magana pale na kini to zo dame chako banda lo wasuki ngana ko mo regretter la bi nzambe suki ko mo kende ko defriser suki ngabi ya yo bandi wa chako na yo to seki pe ngamba mo ba ya wana na titre dance far ya masolo libande chako. Oui, tu nous as parlé Libanda Tchakou. Ça signifie quoi en fait? Et là, qu'est-ce que Libanda Tchakou? Non, Libanda Tchakou. Est-ce que tu peux vraiment nous définir? Et ça, j'ai tout mon réseau boîte la moutou. Tout ça, donc, le monde entier doit commencer cette émission. Ma congolais, j'ai tout mon au revoir à jeton, mais au balu sur la signification, on doit comprendre les amours passe. Est-ce que tu peux vraiment nous définir les bandes de tchakou, les bani, les jetons, les nini, les autres comprendre. Les jetons, les bandes de tchakou, les jetons, les jetons, les aka koseka kaka koseka lisolo kaka blague kaka les ana jetons film oui ba la monde entier on les a générique il banda tchakou voilà ba bivi na biso wata shugogan admise biso ke Amélie Biberon et Diembela te comprendre que Amélie Biberon te comprendre que faut Diembela siko yo li banda tchakou et ni ko la sabiso ni pour te comprendre mais li banda tchakou neti petit mot belo na musala na wala kise intérimaire bona la kise ka musala abi na regard ta chauffe pona na libandi donc afinga libandi donc za libandi tchakou donc au bakeli kofi ko faza libandi te wana komina magamba ba polémique tout tika ba viwa na ba pe calme ba sali musali ko bakeli na za libandi pour fali pas na libandi te sole ngo za na libandi na bakeli mutute makambo yo na bakeli na mutute ngaro sala musique ka pona lukumu ya Congo mboka na nga Congo na fini na nga mutute ngamona na libandi bande ko baboli ngaba basi baboya nga pona libandi mo sa boto na libandi oui
atali nga oyo ana libandi no bando kango suki ndeni ngali nga mibali wa ba soleil nga tubaka nga suki ba dikap ngabi ambo ngalo wana libandi basi ko na linga mbali ya libandi bali keba mama sino linga lelo buzana keba mama bandi ali po ba mabandi ya bwani ya lebi bwani ya sagesse mabandi pe ya mbongo ezali na mabandi ya mpiake pe ali mena mabandi kunotali tena moto atako ta draguer nga te na kende kaka quoi pour modèle aleli 2 fois te batulo wa biso. Voilà, merci beaucoup dans le monde entier. Il y a Willy Moucheni 00243 venanga ya Willy Moucheni mon sponsor très fort. Il y a pena à Oumisarate. So dernier na juste na 15 aux yeux déjà Juvenal qui bat la mobile l'équipe Tabanago. Déo, qu'est-ce que tu nous prépares pour l'année prochaine 2017? Naina pesana nous vena ngai code ya mboka 00243 ya Willy Moucheni. Basalam ebele, basalitation ebele vieux. Soutien à eux, grand frère. Na invité ceux qui n'ont pas ça, merci. Ceux qui n'ont pas banni mais nzambe azopeso pema, nzambe azopeso force o ebe batulo la biso, batulo la balanchou, batulo zo ebe sima mokongo na vieux. Nzambe apeso pema na force wana. Ozo le susu ebele, nga petu na obe obrondo moto moko bien. Nazo sepela kaka. Nazo sepela pena grand frère. Dans le cœur. Bon, en 2017, nous avons préparé les musique de Barumba. Et puis, nous avons basé na Barumba, Seb Nancy, nous avons réki service, non générique. Nous avons Barumba parce que l'école n'a outil, moi, nous avons s'exprimer pour la liboso. Nous avons Samuel Loko pour la pour fanatique, nous avons SCP là quoi. Dans la 2017, surprise, c'est ça qu'il y a moi. Voilà, merci beaucoup. Message nous que vous dites que vidéo grande, on a toutes nos questions. Oyo, enfant chéri à Bozi. Enfant chéri à Bozi. Grand-père Azana Banana Azana Belle Belle. Enfant chéri, oza bandoko tapé na temple. Oza pe na ba signification. Temple cela veut dire. Que zo bozi surtout côté na temple. Pourquoi na temple faut na signification. Je suis quoi enfant chéri. Nani ya disibino Zobozi alibi ke ba fond chéri nyonso ba musicien ba kotaka na temple pe biso nyonso tozana ba signification siko yo a fond chéri ya Bozi okotaka pe na temple siko signification na yo Mama Guy avec tout le respect tu peux ça respect na mowe so azala vivant donc à Goloba mais le gars azala vivant ça sert à rien tu peux ça respect na mowe pardon pena Mama Guy siko a fond chéri. Enfant chéri à grand-père azala bana nae ngala koza l'enfant chéri nae te ngaza ki travailleur nae po azala bana nae o ya bauti na makila nae ngala mo sale li boyi non na moni place na koza enfant chéri nae te. Voilà, merci beaucoup. Et puis maintenant, je pense que ça va derrière la caméra. Papa nous passe la Alissa la Salaski, ya Willy Moucheni, yo kaka na mémoire na yo kaka ya Willy Moucheni, tetendai tete même boko banque tetendai, ma petite en espèce Thérèse la capricieuse, ma bistomi be na ngalobi trésor bombo kawe faut ala kaka balobi bobo boloy est-ce que c'est la bonne moi extrêmement qui te ba voir na kala wana pe ngali na quartier latin na eba ko na quartier latin ngalinga bavona kaka bana panda son komba sepela eshebelinga yo na bolingo nanga lelo oyo eindelinga yo na bolingo nanga lelo oyo tous pepela mbetolo nalingaka lelo bosaninga po azwi na ye milinzemba alobi akobala ye akoselinga lisusu makambo se mpo na kufana basuka wana. Voilà, il y a biso sikoto, il y a biso, on est allé passer, il y a biso présent. Moi, c'est très moi mon kit. Il banda tchako. Utoke nana sosuka leko mabonono. Ndumeno sonania kaeko makagu ya binono. Docteur apekisanga bolingo nga natamana na kitunga medikama mpona ye. Ogoloba bien.
mpona yo atise utokenda nyonso sukali ekoma bololo ndunda nyonso naliaka ekomaka gu ya bilolo dokter apekisanga bolingo nga natambolela kitunga medikama mpona yo okoloba bien mpona yo magi balansoire. Verra les news des stars, verra les news des stars, papa. Si tu sais Koufi, regarde ma page. Verra les news des stars, il dit une image, jamais bah si tu es Koufa. Ah, verra les news des stars. Voilà, Deyo, nom de la fin. Bah fan non nyonso au marca bango au tiki bango vraiment ça fait déjà 12 ans passés. Babi Deyo kendara wapi, Deyo azara wapi, Deyo suite na ye. So ba fan nyonso ba vanda bazela ka yo kaka aujourd'hui okolo ba bango nini bazela nini ko sepesa bon en 2017 ba fano balinga Deyo Brondo boza déjà ya kosepela parce que banzembo oyo Deyo Brondo moto moko bien asalela bino ti lelo boyoka yango banzembo lokola bakede soit loué banzembo lokola batus pepele ya mbetolo banzembo lokola bakaperdienne boyoka yango ti lelo na bakar na bino na bafete mais album na bino mpe eza koya eloko kaka na koloba na bino eza ya motuya eloko esalami na générique esalama nanu te des animateurs ya Congo ya danger na ndenge ya bega moni question falo to na nde yango wana pourquoi David mutabwaki na biso bato babwaki na animation ya générique oyo eza dégâts CNN alligator ngando nyama mabe na vie na nga monzuluko mombele musisa ye biso to benga ye musisa ya animation ya Congo oyebi ya nono oyebi azanani oyebi ya nono azanani animateur ya wapi ya Congo mais l'orchestre ni awebi orchestre te ya Zariko Viwana asala les deux artistes bravo et puis générique wana eza ya bayanke eza ya bajidoka eza ya bakarateka eza ya basportif tout ya bajoueur ya donc ya mokili mobimba générique wana donc eza kutu deux fois te pesa dégâts donc décembre awa eza pona honneur à Congo na obimisango te pona bunda soki na nani pona swana na nani te na osaka musique ya Congo Afrique kaka mais va se retrouver quoi. Voilà, babi album vraiment ils ont jidoka vient na shura mo shura mo bambo tebele à 3 maître Loris Loma babi maître Manix ambo tebele à toi balobi c'est les ino motivants c'est les ino so vraiment mes condoléances na famille sur maître salle des morts que son âme repose vraiment en paix tozaka na matanga toujours na matanga voilà balobi mon oncle maître Jessak Jean Bélétrique pour Zalazala kaka pourquoi pas maître Cédric Yoka voilà Deyo, question est vraiment casse, vraiment dernière question est vraiment ma casse. Deyo, est-ce que dans la même quartier latin, au côté de 5 personnes qui marquent au penza, que le bic est au pena, on appelle Deyo, au pena les kinga, Deyo pena, on a envie de voir naï, au pena, Deyo pena à niveau de 5. 5 bato ya ndenge nini oyo na quartier latin pena ba marka na ba boba minus boye mbala ba na génération moko o pena ba marka o pena boye pena vandi boye obiti o pena ngana oyemba voix na ye te o pena lekinga o pena ete o aza niveau na ngati 5 ka bango no soto non surtout en tout cas bango no soto pour mais to banda oyemba na biso tout oyeba grand chanteur bango tout non na ngone mutu monte donc bango tout bando yemba bien tout Komanda na ngai Lola Buro Fali Montana Gibson Soleil Kousa nani susu ba chanteur ba la yo et Silit Lola na tangi Lola donc et si biso tout mutu mota il faut chanter mutu mota là il faut chanter et puis to banda voyager biso tout mutu mota banda tikala donc cela veut dire que 3 ans dans le quartier latin le même groupe on a banda voyager na bango batika le moment faut chanteur te pour ceux qui studio ceux qui ont kamba moto à côté à tête indicana ya bimi à tête indicana ya bimi na vie te banda lekele donc mutu toi une place donc na quartier latin époque là tous les chanteurs bala yona tous les musiciens guitaristes mutambo ndao animateurs en tout cas tout le monde a la meilleure preuve année to 4 trophées
yango tobenga avion wana Quadra Coraman. Quadra yango tobenga po azwa 4 trophées héros de biso ozalaki wana. Bravo l'artiste et bravo mes amis les artistes. Voilà, merci beaucoup vraiment de vraiment na compréhension parce que les sous retour na bango na boy. Voilà, merci beaucoup Nadeo. Des mots de la fin. Mot de la fin, on a remercié Mingi Novo Judoka Loyal na Angola, Jugador, Poiso, Salapé Masolo, qui est na Matamo sur Pepo. Sans oublier Julien Sana, Namwa Birajabu, les millionnaires, Namwa Sinae, Anoshiro. Tout le monde na Angola, Venangai Didi Kinwani. Espoir ya Lukapa, Venangai Aza Musika, tout le monde Jean-Baptiste Bantimba, les Saints. On a Venangai, Brigitte Anani, Maman Nene, Linda Ibara, Julie Awina, Claude Ifunga, Batobazo soutenir Nga Lopez Sambil, Robert Sousa, Mignon Lukusa, Yumoko Balanchou, Balançoire. Franchement, simplicité. Et puis, monsieur l'équipe bien, la CPLI et bien l'image, toujours ma pointe Nathan, Panza Sango à Congo, sur la fin de parce que toujours Panza Sango. Na pesi sous Paul Kamole Tambote, Ricky Service, producteur Nanga, artiste photo, producteur Nanga. Sans oublier Balandinio Soya, Panza Sango à Congo, Nga Motomogo bien, Tokuta Nabino, Bolanda toujours évolution Nanga na Panza Sango à Congo. De boyeba ndenge na binisi époque nini na komi place nini na komi na Panza Sango ya Congo. Je vous love na système ya ça va se savoir. Voilà, savoir c'est savoir. Voilà, Déo Robanini pour la vie sur les news des stars Roma Biala. Pas Joana vraiment et bien sûr les kakune. Venez sur Roma Biala, les news des stars. À Kani ba page nyos. Mais bato bele babanda ko bimana sama kelele bayeba ke mopepe na mbula tango ya ba ozonga na sama kelele tango ba ozonga na sali bulu tango ba bazonga na sali bulu banzelo basala ki mai ekoti moyeba se retrouver exact donc venanga zoro mabia là les news des stars basi te se kangama nango bazoluka babima bato kame koronza te place à bima bazali za suite donc place bazawana baniyebi ndenge bazali zoro mabia là très fort. Ce qu'on l'équina les news des stars les stars la minute on a la fin de la star parce que vient dans la zoro mabia là azali les news des stars ezali Belinda Bessa Nene Kaboliki tozali. Merci beaucoup vraiment les news des stars linga boit mon papa jango mon vidéo de ce pensio linga bongo vraiment les news des stars linga mamba boy de ce pensio et ça fait plaisir babi na vie na Jean-Baptiste les 100 babi les 100 c'est marquable jamais na bosana yo vraiment merci beaucoup à toi Déo vraiment ya concordé biso vraiment batako penato ye o ndaka Déo avanda vraiment awa o artiste azalanda kutete bokosaka o artiste azara mal organisé te na ye pena pas Déo abi na magifo ya semoul adela venga semoul. Voilà, merci beaucoup vraiment artiste baza bien organisé artiste baza mal organisé te bazala pena bandako bazala pena adresse ngona ina pana et pena na moni pena palais. Voilà, merci beaucoup à toi et félicitations à toi vraiment Déo, continuez, bonne chance à toi, to pesa bino pe chance. Chroniqueuse azalani pona mututi chroniqueuse za pona mutu nyonso pe chroniqueuse jamais afingaka artiste chroniqueuse za pona ko soutenir artiste nyonso place chroniqueuse azali artiste azali chroniqueuse aza bongo journaliste aza bongo journaliste azalaka ni contre ni pour tant que ça la promotion ou ça les promotions journaliste pour rater journaliste à rater au attaché de presse à Kingani jamais journaliste à zana pour la soutenir mutunioso quel que soit yemoko journaliste quel que soit yemoko musicien quel que soit yemoko comédien de théâtre journaliste à zana pour la mutunioso vraiment merci beaucoup à vous Magui la balançoire. Mon sponsor très fort, il y a Willy Moucheni 00243, il y a Willy Moucheni le bassouni parce que nous avons déjà, nous avons qui sont l'été na koboa kate. Venanga aimer le bouffe, je te salue à passant. J'ai dit c'est bon maman na Suleiman et Aïcha ma grande sœur. Je te salue mon frère Orlando Serge Roli. Jogador Kabouchport de l'Ozobeta na Grenoble.
Voilà, merci beaucoup à toi, ma tante, Agène Mosengo Boutou. Voilà, Bambo Tebele à toi. Vraiment, je dis bonsoir à toi, Edino Image. Merci beaucoup. Nabana monde entier, Wanos Balandaka Magila, Banaso. Venanga les news des stars, ma petite en espèce, Thérèse la capricieuse. Balobi, Trésor Boboka, oui, félicitations à toi pour le mariage. Vraiment, Mouninga Bali, Tosepela, pour Yabisope Lobi et Koya. Vraiment, merci beaucoup à toi. Tetendai Mabokobank, Tetendai Mabokobank. Merci beaucoup à toi. Vraiment, ça y au comment qui déjà bien, bah, ces jours, nayo, et les cas qui déjà bien. Vraiment, merci beaucoup à toi, Balobi Stomy Boy à Kafoulay. Stomy Boy général à Kafoulay. Vraiment, merci beaucoup à toi. Nga bana mon noti na suki na nga awa ba ono soba nga magila bana soir boke kara na panza sanga Congo bo abonné na chaîne na biso na zaka wana pona ko sepelisa bino vraiment musala vraiment ezongi. Balobi Nazaka Nabino, Tinali Fobo, merci beaucoup. Magui la balançoire, à la prochaine. Bisous. Paris bazo s'ennuyer ba bisenga mokonzo ba mama bakota Paris bazo s'ennuyer mouvement za pena trop te olia pena ya bien za sous bakota Paris te olia za moko na kata Ivry awa et pas ya serre na biso ba bi na restaurant et waka ni José ba bi moi ça pembe tina mabolongo ni José le bela bango liloba moko merci mi mokonzo ba mama oza mi José la reine de Lyon ba bi moi ça pembe te dans restaurant oza ma casse olia kitoko komela kitoko nga alie malangwa na lie na taba donc goût ba bi chez maman et waka quoi et wakana Ivry et puis la qualité c'est pas la quantité ça veut dire que ah ba bina goût on a besoin qui date a besoin qui date tabellemba ya goût ya konika ba goût l'Afrique ko lia le boulot za matonge mais on a poto comprendre donc so la reine Michosa confirmé donc n'allez bien na meli bien na la chez Waka chez Jeannette nganda sans polémique soye olia bilo onyo samokili o Afrique olinga. Si vous avez envie de manger le plat africain, je vous invite à venir manger chez Maman Jeannette, Maman Waka, la femme la plus belle, la femme qui est gentille et propre. Elle est très accueillante, c'est une belle femme. Ça, je vous confirme. Ah, penza so boye, boko sepela. Ah, tozanga elorote. Elo nyonso olimolia ezali. Olingi pondu ponga za muluba la nga mingi pondu. Donc pondu ezala raté. Olingi makelele pe okolia yango. Donc nyonso ezali. Donc boye bele boko sepela. Ba fille a bien bazali. Et j'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Mama Iwaka. C'est un restaurant où on boit, on mange et la cuisine est bien faite et bien cuisinée. Donc on le suit par rapport à sa bouffe, voilà l'accueil au fait, voilà. Vous savez, je connais, ça fait, je sais pas, ça fait 10 ans, je connais. Donc on est là pour... Oui, Ngaï Jeannette, comme dans la Jeannette, c'est Wakeza Combo restaurant. Donc Nazana Ivry, Binomo Bomoni, cadre propre, donc Bolembisi, donc Mbisi Kitoko, Bilonyo Tuki. Et Bella Tinamikua. Voilà, donc et puis c'est Kota Rapina Tinamikua. Donc voilà, on a katika na Olamba. Pas serre d'Abisso Jeannette et Warababi Kolia Kitoko. Makaya. Oh my, on a dit Lula la malangwa, mais na lia ba malangwa, mais et puis c'est Kota, Magamba Bono, on a mon atetina Kota Basata Suka. Donc vraiment Kolia Kitoko, comme la Kitoko. Mona basa kitoko yawa ngomona bavwejo yawa donc seri waka simbigwa dans le bon Global Express c'est le landing qui était ce boye bozande cité donc boya ebele na kata Global Chitunga wo Global Express l'agence los angolanos para enviar las cosas en barco en aviones en toda Angola. Global Express en Paris. Ici Congo, il agence Global Express, il y a pour France, pour Paris, si métro Château Rouge. Agence to mo filisa zikoli, zikoli la mo avion, zikoli la mpe mo bateau mo masuwa, zi carton. Donc il y a pour métro Château Rouge pour Paris. Global Express, les apôts na bino, les apôts na biso. Les apôtres congolais surtout au bazar en France et au bazar à l'étranger. Pour le matin, on a Global Express. Global Express, solution à solo. Ah bon? Oui. Donc pour ça, le matin,
jusqu'à la décès oyo komona biso tokoyede mpona réaliser prestation funéraire sur le niveau ya Kinshasa. eza simple ofutika a na Paris tosan charger na makambo nyonso selon ndenge yo kolingi ezala nakoki kotinda mpe bacameraman nanga kuna non tanto biso tosan charger na nyonso tofilme tokangi bafoto so oza na WhatsApp ezoleka kuna directement mpe totindelo oza la page ozolanda ndenge prestation esili ok à la fin des comptes oyo kozwa DVD na yo omona ndenge makambo nyonso elekaki Global Express bozala na niveau mosusu ah non batika bino tout d'abord l'équipement na biso nyonso eza ya poto oyo tosalelaka prestation funéraire na biso eza ya poto ekuti na France tozala na France tosala biloko ya baprofessionnel enterrement na Afrique mais net ya poto kobanda place bakoexpose corps na place bakoenterre différence ya te bonjour yango nayebisaki bango bakopakata si bapakataki déjà 2016 oyo biso tokoti on a Global Express vitesse de diffusée bango na château bleu na bango basi balala biso toza na kati ya château rouge mais biso na global tozotinda bakoli Global Express ya Patrick Monafrique tabakeza vitesse de diffusée Global Express ofuluka basi bapakati bachange na solo ezaki achance bango bakomi na bakoteka nini bio achance etikali moko na kati ya château rouge awa oyo ya château bleu esi elali Global Express suka